ya bidouste mukolo 12 te ferré. Hein? Mukolo 12 ya ferré. Bah comment peut ça a raison parce que ferré deux fois même avion na oué son ni à ta bonjour. On est là qui bonjour. Tu plus toi bela sur le plan musical. Est-ce que plutôt que là ya bonjour? Mais toi mutu bato balobaka 12 bato ya bidouste mukolo 12 te ferré. Hein? Mukolo 12 ya ferré. Parce que ferré connaît bien son vieux ranson. Yango beta qui peut 12 à l'équipe. Non, collègue ça dire. Mais limboté. Mais tu vois même place morota en réalité des choses. Na quatre avions. Avion ça la procédure na yango ça la règlement na yango. Sur l'avion zo kita yo roté le matin. Vous comprenez? De fois serrer ceinture. Donc c'est impossible monter le avion tambolara. Monter ceinture de sécurité. Aga ne peut ça na mbota ta yo moko. Yo lingi ba to wana ba lingi ba ko fa likolo affaire. Yo yebete ka avion soke zo kita ba tele maraté. Lelo offert egola azana problème te na vienne Vincent sauf que mutu na mutu azana ba poulet na ye azo diriger lelo offert azali susu mwana musala mutu te faire azana bato o ya futaka aza chef d'entreprise but il faut pas comprendre que aza pe fumu quelque part c'est ça que moi je peux dire de faire azan kumu quelque part faire azan susu te mutu moko boye fin du mois ba futaka été but il faut pas longola biloko wana na mutu que to kenda ki avion moko to beti ndule bato ba beti ba sisi to zui peta to sisi bon mona ki ba image président de la république moko na pointe azoko bina tiko sala bongo nanga donc rumba biso to kotisa ki rumba parce que ezaki concert privé ezaki habillé tendenge bato azolo non il faut ezala habillé tout ça non ezaki concert anniversaire ya moi c'est à chef de l'état abengisa ki faire beta déjà concert VIP bato bazaki na kati ya concert balaka ba ministre ba msusu pe balaki ba député bamisusu pe bazaki en fait mboka mobima ba cadre na kati ya concert biso tokendela ki makambo te ba polémique tout ça biso tokenda beta nduli il faut ndeko to na siko ba numéro 1 o wapi balobaka biso ba numéro 1 ça fait maintenant 2 mois ba voyager ba beti concert wapi il faut soyer ba que début marqué à l'extérieur contre 4 bi o déjà to beti deux concerts libanda mboka na Guinée équatoriale to beta ki susu deux concerts na Côte d'Ivoire il faut y ba déjà que début marqué à l'extérieur contre 4 bi. Donc mutu moko ta kolega na télévision alors makambo lukuta o ya kenda kité ngai moko bogarde de la presse ko tellement ba vidéo tout ngai mutu nazai ko na bando tindela bango batu ba mona kenaza donc tozaki flat moko ba exposaki ba fait ba tchaki ba voiture pour na biso donc en fait les gars qui bien tozaki même flat ambiance ezaki normal et concert ekoki donc ba ndeko biso a maison même ba bandaki ba beti donc mais biso tant ko mata aïe dégâts. Les jeunes sont aux la poudre, il faut aller bien, il faut aller palais, il faut aller bien, tout ça. Faire mon taliboso salaire yango. Après ça courage na bano ko belé. Batu faut ba yango. OK congolais, ce qu'on a une ingratitude na mutu na ye. Batu bazo e baté qui est faire qui. En réalité des choses Sankarakuta faire déjà na ranson. Batu tout ba yebi yango. Sankara yaka ko ya zaka mwa musala Adolphe batu tout ba yebi yango. Mais là Sankara comme ko lika na tempo pour le mabe. Sankara fanda chefere. Sankara na famille malonga te yazo bakino azas domestique riche allons la papa na bango na mbokat faire yazo ko manquer respect faire maman na ba faire azana poto maman Marie azana poto mais Sankara longo la maman na bango papa na bango na banzangungu baya ta na kinyawa ba se débrouiller tala ba makambo za belo moni lelo ezo sala passe na monaki maka uza yazo ko lo ba maka uza atsomba ba voiture maka uza azana ba mapangwa Sankara azana lokote Sankara ne lokote maka uza za famille de famille azana papa de famille. Les autres Sankara ko lega na TV même na mususu yo tala minu muraina elongi dirait libongo moko mwana libongo moko boyo ko toza mwana bandal azoko lega pe na TV pour démarrer Marca House bango azoko luka Marca House a répondre bango Marca House a répondre mon tout mais il faut boyer ba yango que soki lelo to comme na ba niveau oyo ni azana na comportement ya kotinda ka batu kotinda ba Deniles kotinda ba Mbuta Likako ba Grand P ba Neneya ba Mumbaya ba Frank ba Chilouise ba soko leka na TV toujours pour na ko dénigrer ba voir même kuti ba demer pour na ko loba mabe ya faire pour na ko ça toujours les analyses ya mabe. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade,
awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus en direct de la capitale de Kinshasa, toujours présenté par Mathieu Boncher 001. Je suis là en plein ville, donc l'actualité est devenue par deux concerts de Weranson et Ferregola. Donc Weranson et Ferregola, bandeko belé balobi ke Ferregola et Weranson, même bis, même hôtel, mais ni copé sanambote, eza polémique oyo, ezo salama makasi na internet. On va parler avec Bogard de la presse, la voix autorisée aussi de Ferregola, de Jet7. Merci déjà parce qu'on est en direct sur Elengi à Congo télévision. Merci beaucoup à Brandon Kabasele, hein, na Katia Suisse, Vrenoko. Brandon Kabasele, respect à vous. Et merci à Mami, donc Balobi, femme légitime. Il y a Excellence Jean-Marie Lukulasi, Adadi du ciel Lukulasi, Moussali Nanzambe, merci beaucoup. Et merci à Léa Dimbi, Maman Sociale, Sam Kunku le nécessaire. Respect beaucoup à Malela de Londres, le champion Rotal Abisso, Kingston Sono, le boss depuis Lyon, merci beaucoup. Et pourquoi pas, topé ça, merci à Alfred Adi Misaka, la joie Amado Pichuna, femme très forte. Et pourquoi pas Angèle Nyota, Madame Ngoyi depuis Ottawa, Bambo Tebele. Bogard de la presse au relais Kanao Boye, parce que Tozo Sola déjà Nayo. Et fraîchement de Guinée, Bogard de la presse, bonjour. Bonjour Mathieu. Guinée le Giboni. Kitoko. Ah, bah tu vas la beso, patron Kosa couleur, les maîtres couleurs à Zokota Langai. Viens en Aïbera de Prince des Amondes à maître, de tous les maîtres de l'air maître, millionnaire en héros. Nabo santé trésor Pembele. Viens en Aï, l'imbattable trésor Pembele, Montumoko Aboudé Fouaté, Lasconi Mouza Papa na Milka, et puis Nabo sanité Yadadang Guabana, les patriarches, Béra de Prince des Amondes, et puis fils Nkele, le général, les défouatés, Tchilejelo Abanandili, maman Odette Chibambe, femme d'affaires, tout. Oh, vraiment, tout ça déjà la Massassa. Voilà, Boza déjà la Massassa, ben Bogard de la presse, actualité, Zotambola, Ferregola, même bis, même avion, même hôtel, avec Wenge Musique à maison. Mais est-ce que Zagi d'abord il y a solo, Bozagi même hôtel, Bozo Melati, placement? Angaye, tellement que tu as dit qu'il y a un évité. Mais Ming, tu as un casino de Paris. Le 7 novembre, d'abord, Casino de Paris. Nous avons des fanatiques, tout le monde Ferregola ainsi que les amoureux de la bonne musique. Le 7 novembre, un certain dimanche. Ne manquez pas.
concert VIP avec le padre Mukontombolo Ferrego la Jésus de Niance. Moi donc tous ans le 7 novembre, bah tout est belé bien zoté comme déjà 160 € et puis équivalent à 180 $. Donc bah tout baya est belé na quatre concert Casino de Paris avec le padre. Donc j'espère que tous qui na concert na Guinée équatoriale. Donc indaki Bogard de la presse comme d'habitude toujours penepenavie na Ferrego la Jésus de Niance. Tous allons qui on ensemble. Donc indaki to betindoule nous les gars qui tournent donc sans polémique. Donc les gars qui bien. Mais vous avez quand même avion moko, na wengi musique à maison mère hôtel moko mamutu. Oui oui, tokendaki avion moko d'abord, tokendaki jet privé jet privé. Il y a président au pays à Guinée équatoriale atindaki. Tokendaki tozaki même avion. Bah tozaki flat moko. En réalité des choses tozaki flat moko na bato ya bande kona biso wenge musique maison mère. Ba musicien mususu. Donc Marc Aouz qui me dit premier bazaki na villa mususu. Donc bazaki pena loger na villa mususu parce que tozali na quartier présidentiel au wapi gouvernement et tchaki biso. Ba tchaki ba voiture ezaki bwana pona biso. Donc mutu moko ta kolega na télévision alors makambo lukuta o ya kenda kité ngai moko Bogard de la presse ko tel même ba vidéo tout. Ngai mutu nazali kwa na bando tindela bango ba tu ba mona kenaza. Donc tozaki flat moko ba exposaki ba fait ba tchaki ba voiture pona biso. Donc en fait les gars qui bien tous qui même flat ambiance ezaki normal et concert coquille donc ba ndeko biso à maison mais babanda qui ba beti donc même biso tant que mata aïe dégâts mais pourquoi Ferrego la bolobara ke boza bonne relation na wenge musique à maison mère mais comme on a Igo de la Forêt azapé d'abord Kulutu il y a Ferrego la Nimbo Tekara mais na lobby boy ceux qui peut-être tous à bonne relation té tous les tous à la même avion té tous les tous à la même avion té tala avion moniwana ezali kolo ni mapata ni mabele biso na biso tous à la c'est la famille comme moi je l'ai dit pourquoi les chats de wenge pour la ligne wenge kende obeta c'est-à-dire tous à même moral tous à qui likolo makambo les gars qui likolo bino boye bien monté on se comprend il y a on a expliquer bino que toi bien toi na biso bien avec les bande qu'on a biso à maison mère toi même moral toi bien donc sauf que merci beaucoup na ndenge moko na bango o wapi akomi na porte-parole à Bamboario donc allez-y comprendre les lots mutolio les gars o le la vie à bana wenge musique à maison mère ngai Bogard de la presse et toi na komi ko ça la promotion ya concert ya Zénith ya Weranson c'est déplorable dans ce pays. C'est hypocrisie parce que leader nous okuta na ye moko boyena na wera nimbo te yo sa promotion na lobby boy makambo o biso tokendela ki tokenda obeta concert même micro parce que il faut le dire bato maison mère bato banda ki liboso ba betindoule biso basilisi biso to ekobanda ezaki même micro même drum même donc même makambo parce que yebisanga pona yo to sala ndé toi même moral toi bien toi la biso bien avec le padre ba la maison meng ba ye makambo tozolo ba donc il faut ndé bato ba comprendre que lelo yo Ferrego là azana problème te na vienne Vincent sauf que mutu na mutu azana ba poule na ye azo diriger lelo Ferré azali susu mwana musala mutu te faire azana bato o ya futaka aza chef d'entreprise mais il faut pas comprendre que aza pe fumu quelque part. C'est ça que moi je peux dire. De faire azan kumu quelque part. Faire azan susu te mutu moko boye fin du mois ba futaka été ba tu faut ba longola biloko wala na mutu ke to kenda ki avion moko to betindule bato ba beti ba silisi to zui peta to silisi bon mona ki ba image président de la République moko na pointe azoko bina tiko sala bongo nanga donc rumba biso to kotisa ki rumba parce que ezaki concert privé ezaki habillé tendenge bato azolo non il faut ezala habillé tout ça non ezaki concert anniversaire ya moi c'est à chef de l'état abengisaki faire beta déjà concert VIP bato bazaki na kati ya concert balaka ba ministre ba misusu pe balaki ba député ba misusu pe bazaki en fait mboka mobima ba cadre na kati ya concert biso tokendelaki makambo te ba polémique tout ça biso tokenda beta nduli il faut ndeko to na siko ba numéro 1 o wapi balobaka biso ba numéro 1 ça fait maintenant 2 mois ba voyager ba beti concert wapi il faut soyez ba que début marqué à l'extérieur contre 4 bi oh déjà to beti 2 concerts libanda mboka na Guinée équatoriale to beti sous 2 concerts na Côte d'Ivoire il faut y ba déjà que début marqué à l'extérieur contre 4 bi ni disque na terrain il faut to le bela ngambo ni disque na terrain to zo beta ba concert donc il faut pas comprendre makambo ndenge tozo kendela na yango quoi
Voilà, il faut dire merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs, parce qu'on est chez Mathieu Boncher 001, dans le local dans le cadre à dimanche. Dimanche à l'élo, donc il ça vraiment bien. Donc merci beaucoup. Nabafan tout balingara Mathieu Boncher, sans polémique, sans parti pris. Et surtout, il faut travailler, mesdames et messieurs. C'est notre travail, c'est notre boulot. Pas question de distraction. Moussalande les gamalobana il faut travailler d'abord parce que Moussalande Salarabiso. Respect beaucoup à Angèle Nyota Arota Labiso. Merci à Yuyu Kabouikou, Hervé Ndongo, garçon, hein? Frangilo, merci Ebele, Yvette Melo, merci Ebele, Badi Vegas na gaz depuis Istanbul, Bambo Tebele, Bogarde de la presse Totso la Mouké. Est-ce que Ferrego a un problème na Ouiranson Igwe de la Forêt? Ferrego a un problème na Moutouté. Ferrego a un problème na Moutouté. Ferrego a un problème na Moutouté. Même si on a un petit sankabazo, les gars na TV, Ferrego a un problème na Moutouté. Peut-être que tu as éclaté. Les gens qui ont bien, ceux qui font un problème dans le tout. Les gens qui ont la maison, mais ils les manzara. Moi, c'est un peu de temps, de mais ceux qui ont appliqué ce système, pour eux, ils 12, 12. Ils 12, Moukolo 12, c'est ferré. Moukolo 12, c'est ferré. Parce que ferré connaît bien son vieux rançon. Il y a un bêta qui est 12 à l'équipe. Collègue, ça dire. Mais nimboté. Mais tu vas même place, en réalité des choses. Dans 4 avions. Avion za na ba procédure na yango za na ba règlement na yango so avion zo kita yo hotel maté vous comprenez de faut serrer ceinture donc c'est impossible muta le na avion otambolara il faut za la ngande na sala ke mission na kati ya avion parce que tu na ba image ngana sala ke mission na kati ya avion journaliste moko tatika ko sala yango na kati ya avion o ngai na le na chaîne kinga na sala ki donc l'avion va se déplacer raté. Vous comprenez, l'avion va se déplacer raté. Donc même tous les moral, tous les même moral, tu vas aller en Kabila biso petit sans karaté. Moi na moro boya chege moro boy. Vous sentez mon bien télé là comme les gars na TV pour na koloba ma bé affaire. Or en réalité des choses les lo yo ba tu faut ba yeba yango. So ki ba tantine fani, so ki ba petit sankara, le rôle tantine fani azo kotinda sankara. So ki les lo ba tu baza bien baza na ba voiture, na 5e génération c'est grâce à faire. C'est grâce à faire. Faire à conscientiser ba jeune et belé. Les lots jeunes sont aux la poudre, il faut aller bien, il faut aller palais, il faut aller bien tout ça. Faire mon taliboso salaire yango. Après ça courage na bano ko belé. Ba tu faut ba yeba yango. OK congolais, ce qu'on a une ingratitude na mutu na ye. Ba tu bazo e baté qui est faire qui. En réalité des choses sankarakuta faire déjà na ranson. Ba tu ba yebi yango. Sankara yaka ko ya zaka mo musala Adolphe ba tu ba yebi yango. Mais le sankara comme ko likana te pour le mabe. Sankara fanda chefere. Sankara za na famille malongante yazo lo bakino azas domestique riche. Allons la papa na bango na mbokat. Faire yazo ko manquer respect faire maman na ba faire za na poto. Maman Maria za na poto. Mais Sankara longo la maman na bango papa na bango na banzangungu. Ba ya ta na kinawa. Ba se débrouiller. Tala ba makambo za belo moni lelo ezo sala passe na monaki. Maka uza yazo ko lo ba maka uza. Maka uza atsomba ba voiture maka uza za na ba mapangwa. Sankara za ne lokote. Sankara ne lokote maka uza za famille de famille. Aza papa de famille. Les autres sont collègues na TV même na mususo yo atantine fani tala minu mulayi na elongi on dirait libongo moko moi na libongo moko boyo ko toza moi na bandal azo collègue pe na TV pour démarrer marque house bango azo ko luka marque house a répondre bango marque house a répondre mon tout temps mais il faut boyer ba yango que soki lelo to comme na ba niveau oyo ba tu faut bayeba soki tantine fani azana na comportement ya ko tindaka batu continue à déniler, continue à Mbutalikako, ba grand P, ba Neneya, ba Mumbaya, ba Frank, ba Chilouise, ba sur les canaux TV, toujours pour nous dénigrer, ba voir même quand ba demeure, pour nous coloba ma bé à faire, pour nous ça toujours les analyses à ma bé. Mais tu peux pas comment ça sans raison parce que faire des fois. Même avion na Ouéranson, ni à ta bonjour. Bonjour. Tu peux te sur le plan musical. Est-ce que tu peux te bonjour? Mais ça la rala. Tu peux te bête dans l'isolo. Tu peux bête l'isolo, il y a musique. Toi, papa, tout ça dit quoi? Na ebe si ok, faire à côté les matins, toi, on a 4 avions. Moutoche sentir de sécurité. Agent de personne n'a tata yo moko. Yo lingi ba tu wana ba lingi ba ku fa likolo affaire. Yo yebete ka avion soki ta battre les maraté. Ce qu'on fait rater les mapo azara faire. Atayomok. Asala le fait qu'il bon moto que non. N'avion soki qui t'a battre les maraté. Allez-y comprendre. Biso to kindaki mobimba. Na moni batumso bazolo ba mise mususu bakim. Ba mise nani bakim. Ba mise abanani bakim.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Bruno Selio, Mwalanjili, à Rotalabiso, Bruno Selio, Mwalanjili. Respect à vous, respect à Brandon Kabasele, Nakata Suisse. Merci aussi à mon ami, donc à Rotalabiso, Bambo Tebele, n'a profité, n'a payé merci, n'a pas massatou. Oh, Basala Moussala bien. Je m'appelle Mathieu Boncher 001. Je suis là, toujours à l'Enga Congo Télévision. Il faut bien travailler. Le 7 novembre, rendez-vous avec Ferregola, Jésus de Nias, Casino de Paris, Nzamba Sunga, Bapoto, Bakonsere Betama, et ça là vraiment bien. Le 27 novembre, Kofi Olomite, Double King, You Arena, Weranson aussi, et pourquoi pas Fabrigas Maestro, Kiltira PIV avec notre artiste et musicien Félix Oisé, croyez pas Robeta. Mais bande rebelle balela qui balobi le comportement de Ferregola nengani na ko pesa wera motete. Hein? Akoki ko pesa de la forêt motete nengani ni wazala ki patron na ye bakutani deux fois na kati avion yango to yambela ki bino Bogard de la presse yaka to clôturer. Tosi sanabiso émission na yebika yuka bui kwa lingara boye vient na ngai côté mascotte Bambo Tebele, merci à Champion Adol, ya Willy Pensiele, respect à vous et pourquoi pas topé Sambote na Léa Dimbi Mama Social et pourquoi pas na bafan tout batalaka Mathieu Boncher Bogard de la presse message à Souka na bafan tout au batalibino peut-être va oyo ba tchak esprit que faire manquer sous souera na avion nimbo teni maramebele te batu ba batika ba comportement na tozo betandu le biso tozo calculer batu sous te biso toza concentré na makambo na biso tozo sala Casino de Paris donc toza la concert à munene batu tu ba yebi yango to na mama na concert ya munene Casino de Paris donc batu ba yeba yango voilà c'est ce que moi je peux dire. Voilà, message à Souka na ba fan tout batali. Message à Souka Bambo tatona na batu tu balinga le Bogard de la presse tous ensemble. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Boncher 001 et pourquoi pas votre site qui est Elengia Congo Télévision. Respect à Fanny Massaro, à Rotel Abisso na Mosika, Fanny Massaro, le président depuis les États-Unis. Merci à Patrick Image lauréat et pourquoi pas Topé Sambote à Madame Légitime hein, de Excellence Jean-Marie Lukulasi. Donc mère Oyasela Bisso ba prière, mère Azalarana Bisso. Donc Ada du ciel Lukulasi, mère à Palais. Il y a Excellence Jean-Marie Lukulasi, maman pasteur. Merci na ba prière, na moni vraiment zo sala Ada du ciel Lukulasi, mère à Palais. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin